bonjour bandeko balandi émission na bino Grand Show na site na bino ya Lengi ya Kafu Kafu Carrefour des Stars et Mokoye Mei la patrona Mimi Alemba Ange Gabriel. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne internet Carrefour des Stars. Lelo te yolo bila makambo ka ndenge zalaka. En tout cas mama bolingo yo nzambe mokuta tindaka bolingo mais obiso to komo vivre na mboko na éviter so ba pesa ko bolili na été so ba pesa ko komboni tozana bien invité na bino awa bango ndi bakulubelila makambo ango donc kala mingi te boyoka makambo ango sokizani. Bonjour papa. Bonjour maman grâce. On s'est présenté au Pesi Kombo. Oui, comme on a fils Mbuba Abalolo naza pour na bino ou nous supposons pour ça mituna na go répondre pour na bino pe bo kabia. Merci beaucoup papa. Bah bonjour maman. Bonjour bébé. Au Pesi Kombo. Kombo nanga nene njora moi sanjela mine. Balali nene njora moi sanjela mine yonde ba problème. Lelo toza moi si j'ai na biso moko to kolobela lelo za après l'amour c'est l'amitié ou bien c'est la guerre. To paluli la bino to kolobelela yango ah noko bande pa papa na biso abalolo. Est-ce que to lingana ka poto boyana to linga to lingana ka poto boyana plus tard to lingana ka poto sani papa abalolo soko ko expliquer. Bien, merci bien bolingo toye barate. Tant to lingana ka bolingo tango za sika izaka show kitoko yoka ba mot d'amour oyo ba proposer entre bis ngala mwasi. Donc au moins que bolingo za fraîche mais ce qui toye bara à la longue que bolingo o to soke na to ko kabwana mais to sala ngote mais bokabwani za ka toujours mabe yaka nakolo bate ke mabe yaka ka côté ya côté ya mais to zali mais mabe yaka bolingo ko kabwani zali. Oui. Papa balolo pona yo bolingo ndenge zana to ko linga na biso lo to sana biso pe bolingo mais toye bara déjà que lobi to ko boya na biso. Non, non sauter. Mais quand on expliquer biso. Mais wana. Ceux qui boyogani bien té. Ça veut dire que ngale longa na lingi neti na lingi au grâce to bandi bolingo na biso na mo ke zo tambola bien té carrément. On s'arrêter. Non, ça arrête problème. Donc c'est que papa balolo pona bolingo ndenge zana to ko linga na biso lelo mais to zelara ke lobi to lobo kuna to ko boya na biso. Eh maman nene na ebité place na soko kokolo. Na bien ceux qui m'a bezali. Mais mabe na bolingo ba arrangera kakati. Orange première fois. Omoni na bolingo to lingana ka poto kabonate. To lingana ka poto kende na yango. Le to lingani to balani openda bal ba poulet meilleur et poulet pi. Suko eloni to lingana poto ke ku kabona to kabona poani. Balobi mabe ate zali ba bongisa kaka. Comment yo mobalo zo luka kaka olinga mosi polobi bo kabona. Si vous avez bolingo moi sona te vous avez intérêt moko bando ko lande pas moi sona comme ça lokolo zui yango yango oza sous la posa na été singi boka intérêt on za banini manene intérêt ni pona bolingo to ebi ke to ko linga na nyoso tout sala na bolingo nyoso tout sala ka so to tout sala auto ça tout ça auto ko intérêt on za rani omoni grâce omoni na mibali mobali mususu ko linga yo alingo na bolingo solo te melingi ta muso alingi yo kaka amona nzoto lo patiki. Vous comprenez? Ou bien alingi yo pota muso zaki ne lo mbongo ozaka ozana mbongo moko bu. Alingi ka lela mbongo wana ale azuyo mbongo a escroquer bolingo après keina. Au moins na bolingo. Mabe a mibali nde yango. Mais yo alingi na bolingo solo. Mais or ya alingi la bolingo solo te alingi na profit. Nene tozala. Pourquoi yo zo condamner mibali? C'est que yo ngolo ke basi baza mabete basa mibali mabete c'est ça. Non, basi ba ko sala bo mabe, mais mibali bolekisi. Mabe mingi utapa amino tant biso to lingane nga ko lo to lingane na mbongo lelo moi simso linginga po na mbongo mais jour mbongo wana ke silanga yo pe ko kimanga des fois les enfants banai non même tala bon eza c'est le comportement mutu grâce vous comprendre moi si mususu ko linga mobali na intérêt mobali mususu pa ko linga moi si na intérêt vous comprendre neti ngapo so na lingi mobali nanga souffrance amode grâce à kolanda te ko poso e komelanga so na lo babiloko e komelanga donc yango sala ke lelo papa lobi azui
c'est que alobi yondo ko liango te c'est que mutu musunda liango oui en tout cas maman nene papa balolo makambo eza na plateau ya mimi alemba makambo eza lelo balona maman nene na ebite suka biso soki ko zala wa maman nene moi sina mobali atakutu ba problème ango eza ndengeni solution mususu ko bongisa zala te zala ka ya ko boyana grâce batia moi si pembe la mobali pour azala toujours na se ya mobali mobali akoki ko mata mais soki akomi na ba décision yo ko yeba ninga okitisa ye pe okati ba décision wana obuki yango o comprendre tozala ba parole oyo nzamba pesa biso le ko loba liboso mobali mbola okita c'est que soki mobali wana akomi ko boya ko yoka malobo ozo mikitisi penza c'est ka komi na ba idée mususu o comprendre omoni eloko zolo moni na atuka na sepeli na émission no makasi si comprendre grâce po omoni mibali olingiye na bolingo solo tina kacha motema ozola kiseke yo li o condamné ka ba mibali poni tandis que biso pe basi tozara pe na mama mabe na biso papa balolo basi pe bazala na mama mabe na bango siko solution musu ezala ya kosala te sakaka soki muninga seni mabe donc il faut kaka to boya na CP na nene pe na CP na mission oyo parce que si jo ils a vraiment makasi si ya bolingo na lobaka et si la raté toujours ekendaka nene lobelo mo ya bien lobi moi si azara toujours na siambali très bien dit parce que moi si mususu azara plus mabe basi pe baza attendre baza basi pe baza dou bazali donc eza question que bolingo eza question que boye bana papa lingaka nini maman lingaka nini tonga so na komi na niveau c'est que funanga na kita moi si nanga so komi na niveau c'est que ngamona funa kita parlando au mona bolingo la bino ko umela pe botimboma mais so bolingo o aza na parti na ye papa kuna na kanda matina ndengene mama kuna loba esimbita matana ndengene longue vie ezate yango sala ka kesoki lelo mwasa oyoka oteto mobala oyoka yote yango sala ka lelo to kabwana na biso mobali akoki koyoka mwasi te mais mwasi il faut ayoka mobali ndenge nini wana mobali ndemba mibali nde babalaka biso to balaka bango ozo comprendre au moins malobo na aloba lidi matondo azo sepela bi ouais nene makamba lo bezia nene c'est pas dit que soko zaka mobali faut que mwasi azara makambo nyoso osala mwasi faut andima oka non parce que parler on bien ezela mibali mususu balinga koyoka basi te ozo comprendre ezala mobali mususu balinga koyoka basi te alingi kutu te mwasi aloba ta même pembe na ye yende aloba kaka tuko tokosani po binonde tubozo bala biso binonde balo bibinonde futo mikita kaka donc na makambo bolingo ndenge ezana so pena makambo zo simba nango te pona papa balolo na mama nene ezana ngo vraiment que photo tika na biso surtout so makambo koyoka te na mama nene na bi pona eto tika na te photo bongisa makambo na biso photo bongisa oui siko papa mbuba mekano ko pesa biso avantage nini to désavantage ni ezala soki so kaboy na mwasi avantage na désavantage so kaboy na mwasi premièrement non avantage eza nini avantage na ngeza que mwasi na sora bano mimanga na nzela mabe so to kaboni na moni ki avantage ya côté nanga peut-être nganga mimanga na kufa peut-être musu na kufa ndeni pona bolingo ndezana mutu alingi yo apesi corps âme esprit na ye et comme musu makamba musu na kufa ndeni papa oh mais lelo soki mwasi bozani ndaku moko to mwasi bozani yo zo compter ki wana mwasi nanga mais ye na sima zo betelo ba chicha sima azo ke na bimi awa mabe yoka mutakufa rapo na maladie te peut-être mobali wana ke linga ebi ke wana mandanga ko boma ope to mona ngo to mona be événement le kanakine to mona na ba information na biso totala na ba chaîne na biso le ka awa yoka ouais ina mbona na ba rumbu mwasi boye abomisi mobali ne pona boye parlant des apôtres n'engwana avantage désavantage des anines désavantage des que peut-être moi si wana olinga ki mingi de un peut-être boboti na mwana boboti bana mibale siko boboyana obanda susu OK ne obota su moi si mususu bana par maman et propreté ce qu'il faut organiser bo soigner bo bongisa po bozala bien mais ce qui ka boyi parlant des memara mabe moi siko désavantage nango
Merci beaucoup Papa Mbouba, merci vraiment de nous répondre à la question de Bisoka Ningi Zalara. Papa Stone Dombele ka Ningi Zalara sur Maramaro Beza to le Baraka. Mais manene, yebisa bisono avantage ni na désavantage ni Zalara ceux qui moi na mobile bakabwani. Omoni avantage o ezalaka ya mosi na mobile so bakabwani. Ponani. To linga to vandi quoi. To fandi to zo mesana. Alors, non tel comportement na ina caractère na yena denga na zaleli et simbati. Tam suto tambola malamuti. Vous comprenez? Non mona ke non ke ko kende na libulu moko bo. Alors pona kwena kati ya libulu wana te poto sani. To tikala na biso na malembe o akei op akei. On comprend? Mais na ko lobi na ko kufa. Famille na ngeko perdre nga, ya tika ko continuer vie. Ozomona pour esa le mabongo okufa sundeni yo bando sa bolingo le bokabwa na bino kuma suma mokufa ndeni omoni ke le to sa bolingo ni ngwana ngaza mutu mona zaka mutema na ngeza ka bien te ozomona e bando sa nga babilo moko kitoko te vomi to tika ndi akenga ke ngasiko nde na kende na vie nanga alors nzambe o amawa asala ngolu na ye akokuta nga mutu moboye o azabi déjà avantage na yo déjà non ba désavantage na yo oui naza à l'aise na botiba na en tout cas na kolinga te na kabona suna mutu wana nazana pona ni moni de to boti ndengwana lelo lobi boye na ko luka to kabwani ndenge zaka papa luka mo rezo mo beto kabwa soki to tambo na nzela aw ba shege baze ebele ya kusakana ti ozomona oluka ni o supporter po o vanda kaka wana pona nini obokola bana wana baza wana ozomona po bano ya ngai lelo soki na ebisiyo eza mwa pasi ni comprendre en tout cas eza mwa pasi penza kama nene merci beaucoup na moi vraiment oluba na kata mutema donc oluba bien na kata mutema Papa Mbouba siko yebisa biso pourquoi so lelo okabona mwasi olinga te place mwasi akei a vivre vraiment bonheur mon bout poni buzala bongo Papa Mbouba c'est qui c'est que yoza mkonza makambo yo non direct non tout non question c'est bon na poser question non c'est qui m'a cassé donc Papa Mbouba on maka quoi la question non par exemple, Nazaina chérie n'a pas vu venir. To kabwa nae ake. Ce qu'on a dans l'ingate que y un jour na monnaie a bien le dossier qui pas dans l'ingate. On a évité on a une question. Oui, non répondre à la question. Tant to lingana. Na loba ki on a liboso to e barate que lobby to ko kabwa. Nzambe mutaye bara. Ce qui est arrivé que ngana to kabwani. Anga vraiment ngana bois que le va flair na oluka ke un ngai na yo peno tikali na sima pena to ba pena ko mwa nzambe penza yo peno tikali na sima moi sana kya bali mobali mo baza pena vi mo abia ke peta poto yo tikali yo se pena omoni mabeza nini mabeza ka mingi pa bana basi pas mbala zala mbala asane lote mbala pesa ko ba fleur mais moi si à mon kaka ke place au kendaki au pambwami allez comme siko surtout so ba côté mon akoma bois qui la moi sinon ba jeton akoma ça ba bloco mon boye pour essayer monter ma passe na ngapi na baby ça biso nyonso to ratango mais ok na biso mbali tika si ça mon na biso mbali so te kabani ngakuna luka grâce non c'est pas grâce à Bali tout mon LP de grâce à comme manga aux assure très sûr naza bon ngana lo ba kutu ok madame lobina mono ke okoya na mutu peut-être o plan ngana zaina mabena nga mais okoya siko na mutu o aza mieux plus que nga aza bien peut-être ngana zaina ba défaut nga yo okutina ba défaut bien na obete bilo maboko. En tout cas Papa Mbouba merci beaucoup pour la réponse na yo mais ngana na nga sur thème nene pour nini za la bongo Lidi Matondo gaye makambu penza omoni grâce omoni mibali opena ndalonga lobala loko mibali bakufa basi batika nzambe likolo na yebiso grâce mibali bazana niveau kindoki moko na mona te omo mobali soka bozana ye bokabwana kaka yaya biso luka okota bakota biso na sama bele mibali comprendre mibali ba batu te
mobali soki okabwani na ye kobonga na vite comprendre yo zala na souffrance oza mutu moko ozolela ozosenga ozonyokwama oza penda otamba penda njila otambo amono pilo oza trop sale waya beti maboko mais soki kaka oyo kendeki place oke nzambe atieli oboko yaya mutema nezobonga manene ezalaka bongo mpona nini ezalaka bongo mpona ezalaka bolingo eza na kati to na comprendre plan grâce Lidi Matondo yayo yango na chérie ma copine privée oza sur na makambo na loba grâce omone eloko wana nga na loba yango ezalaka bolingo eza ena na kati ya motema mais awelelaki kobwaka mwasi avant comprendre aweleli koboya mwasi mpo amonaki mosusu kuna mais sikoyo lere yo okie obeti libaku na zelo ozwi mutu moko yabi avant ti okimia e akosa avesi nsamba likolo seke alingaki te yo obonga seke yo ozala na souffrance ye asekaka yo alors lokola yo okutani na mutu ya malamu esepelisi motema na ye te okomprendre ndenge mibali baza nene aza lokuta makasi papa mboba yo nde oya lokuta yo nde oya lokuta pourquoi basala bien baloba si je savais lelo naza na bafille oyo bazoregrete ngai oyo mibali bazoregrete azoluka kutu akotisa exemple eboso nga oui exemple eboso apesi mutu mosusu apesi epa en tout cas mama e makambo ezawa okosa biso ozolobaka exemple na yo apanga naza na bato tika papa exemple ya mibalo babomba basi na bango mpo akuti ye na mobali mosusu place wana soki ngamu nazalaka ngamu nazalaka mpona nini asalaka mabele kaka mingi yo so tolandelo bien nake na luka desa mobali en tout cas maman nene papa mbuba maman nene s'il vous plaît aïe makambo ande makambo kitano mte maman nene bon malembe kasi ya mimi plateau na tombe na ebite divite bongande na ebite soko mona makambo eleka na manene relation nini etikalaka entre moi na mobile ou bakabwana oui relation etikala nango normal mpona nga yo ni lobelozoloba yo etikala normal mais soki tokabwani na ndenge nga na kozala na kanda na yo te peut-être ye place akokende nda kozala na kanda mais so na moni ono mpe mbote toyebeli omo basi bakangaka kanda mingi te mais mibali bosilika lokola likambo mosusu grâce naomona o normal mpo oza mwasi non mais mpo mpona mwasi nga naza ni pour naza ni contre nga na na katikati donc naolobela kaka nga mobali nga nakikangela mwasi kanda ya nini bazali yo omona déjà mobali na mobali baza minemi na bango ewumeli jamais ewumelaka te jamais kibe ennemi ya mwasi na mwasi to mwasi na mobali nde ewumelaka yango omona ke mwasi so akabana mobali lobaki mobali wana mona ye na soni wana omona apepi mosusu mpe omona apesa ne mbote te makambo papa mbuba dimeto ngana ala pour yo ala bibino mibali ne makambo manene na yebi te relation nini ako bonga na yebi pete na lobi relation nini tikala wa relation nini mama to suto kabwa na biso omoni te omoni mibali yo kana biso grâce tala tala kati soko monga na obimisa ngumu na sepe na misolo makasi nelo osali merci comprendre omoni mibali soko kabwa na ye comment baboya ka relation tikala pona nini soki to bito tika na relation nga ko va na mutu nga ya ko va na mutu na wana mais place ya vandi mutema nezo bonga te pona nini place nga na za wana ya zokoka te mutu oyo avani nanga sika alekiye e sepelisa ete akoluka cha trouble moko wana mais soki ya nga na ko kipe te omoni ngai mwasi no yo apia obizi ali ombanga asaloni etali ngai te me ngai kaka bali anga mbanga na misu na meto kabwana relation na yo relation wana ezo ekoboma donc manene pona yo relation zate ce bolingo si les zate mais ngana yebi balo ba reloko moko boye dans la vie on ne sait jamais
on ne sait jamais to cause en abisso pe to kabwa na biso pe esili mais faut tout kana moi relation mon benenge zala mais poni balobake maso ekufaka libongo etikala pourquoi baloba ngo parce que suka maso ekufaka mais libongo wana konyata kaka okoluka mwa mbisi na yo okutaka na libongo wana okoke ne place mo boye musala mais okuta mwa so boboya na ye mais okuti azar ni mto engagé bato suko bokabona ndinga mabe lobala ngai ah bokisa yo mais siko so bo ozaki kabona na ndinga mabe bato basolola ka te mais suko bokabona ndinga ndinga bien basolola ka mais siko ko solonga na boya ka ngopo anini mutema na ye ko bonga te grâce na zolo bana clair que mutema ni ko bonga te donc mobala ko tsaye mal à l'aise donc pona ye fafana na ye asola na ye te donc papa mbuba yo so ko sola na yo mama na bi pona ya ko sola na ye te en tout cas espace na biso yo la premium 1860 na ye bité en tout cas place à bofo zala kaka manene est-ce que ko kipi ko yamba cadeau oyo e uti pa ya ex na yo afainika boye nene alinga eloko boye pardon boso atinga poison na kati manene muta offrir yo cadeau ya ba kutala ko sepela la ba cadeau nyo surtout cadeau sote ya cadeau ya mbate oui do manene so atindelo cadeau bongo boye net cadeau ni ingana yibiti mi bana bazabata ba surprise pe kasi surprise yango tozolobela ozomona mama il faut que bana ba cadeau moi sikutu na mobile ba balani ba c'est mariage bali ba cadeau mais ça na cadeau moko o penda ba mona yango te mais ça cadeau na o penda et détruire ndaku na bango ba ekwa ici penda ndaku na bango mais ça cadeau moko za katwa tuti ka biamba yamba ba cadeau maman nene so gaso kufu ano matene o mesala ko yamba ba cadeau ba ex o yebi nini o ya préparer pour nous est-ce que o yebi ki a préparer ma lampe ou bien préparer ma bé o yebi te c'est que yo yambi do ka beaucoup manene na yebi te merci beaucoup yo nde ba problème yo nde makambu ba mu ba manene nde makambu awa nde en tout cas yebi se biso nano yebi se biso no soki ex no na sali cadeau mo bongo mo cadeau mo bo yebi ki ba mu balingani te bloco mi tika no na sali cadeau est-ce que ko yamba on vraiment ah ouais cadeau na yamba ngo na yamba cadeau na yamba cadeau mais na yebi ke nzambe na ngazali comprendre nga nazo cadeau nazui cadeau wa boyate peut-être pe cadeau na ngape na osali la monte soki nga na monike muto yo nga na to kabone ndenga mabe mari nga na solisaka ye mais ya nga saneti vengeance peut-être cadeau na ozo monte na kozwa na nga me na kabi on to na pesi mbuba okozwa kaka okozwa me na kozwa ya ko yeba po cadeau wa boyate on ne sait jamais cadeau wana okozwa pe ex na yo pe asombelo pe lupango mais baka ya bongo za rare ngana na kabana nga te pardon manene ngapene na mbuna kabana mutu mo boye ale atimenga cadeau mo be yelu asa ngote te bakado za na ngome bakado bongo te papa grâce totika kosa ngana kabana na mwasi tokuta na place mo boye asungi ngape do apesinga eloko do na oboya wana nene azol ba wana po alo batika lo ba nene yo wa galérer akuta mbali na ye ya kala nene mama ya to kota na maison na sala ota mo cadeau na sa même mutu o mi kufeli na yo o kufi pela ba bomi o kufi na yo po bikola ni biyamba bizwazwa eza mabe ezateke mutu asali cadeau ambale ay maman peso mutu so pe cadeau ka beaucoup un peu boye alors na ko salo cadeau opona iloko mo sepe lango wando boy en tout cas merci beaucoup mama makambo ya mimi makambo wande makambo papa mbuba est-ce que après bolingo ezalaka na mitimo botika la na to ezalaka guerre yango na olobaka toujours guerre tozalani to bundani donc ukabana na mwasi mo boye bon na ndinga mabela mpe na ndinga mabe mais yo bali no bokomba mi na ndinga mabe surtout kabana ndinga mabe to koma wa mite mais ceux qui dans moni nga na ko bande mbote so boya boy na ye nga na continuer nzela nanga
tokokoma na guerre poni nga aza rebelle toye aza rebelle mutu sa vie na ye eza destin ekomama ndenge wana peut-être ekomaka tobosana eloko moko Bible peut le balabiso ce qui est écrit est écrit oh bah ekomama c'est que peut-être ekomama était que moi sinon la vie ye wana bozana ye ba força nativité c'est ça. Merci beaucoup manene pour na yo dans bolingo après bolingo ko comme on peut guerre donc ko comme tous en abiso ba mi to ko comme guerre moko boy na yebi dikamba ba mi wana ndenga no te comment so ka bona mobile s'il fait mission tu ko to solani yibsa to ko solani ko so ka bona ndenga bien so na ndenga bien yo kada biso okolingana mobile mobo bolingani bolingo koto makasi akati bolingo na katikati bosolane bien to solane bien c'est que bolingo na ngai epa na ye silité siko akati bolingo na katikati na moni yo ndengwana apenga na solo na yo na sepela na yo kati bolingo na katikati esimbati. Merci beaucoup manene, merci beaucoup papa Mbouba de beau respecter qui non Moïse une invitation dans la pesa qui bino merci à trop merci na éviter papa Mbouba koko passer moi numéro notre téléphone que moi banga au pesi bande ko conseil bande ko bakutana bakabo. Merci maman Grâce, merci d'abord na émission de Yambi biso ngani na peso so merci vraiment conseil na ngeza qui après bolingo amitié ezala guerre te après bolingo tu yebite oyaka peut-être à la longue okosunganga nga pe na kosunga yo vraiment na lingi bino mingi tokolemba te tokobandoleka ka pona bino bisika biso tolobi mabe bolimbisa place a bien pe bo copier tolobi te ke toza bato toyebi koleka bolingo mutayebi azalaka te biso nyonso toyekola kaka mais tokendela onka bien Mambote nanga mingi na lingaka na batu nanga mingi ya nanga pire sœur nanga Jenny Matondo na kati ya France Souza de Monica na peso bambote belé wana maman nanga vraiment kati atakiete moto moko bien moi si mon boboto moi si oyo ayokelaka mobali na ye pe baza bien na mobali na ye bambote no ya wana numéro nanga ye oyo amoni ki akobenga nga pe apesa moi conseil ndenge za moi remarque les applis 243 89 98 073 24 plus 243 89 98 073 24 na lingi bino mingi. À la prochaine. Merci papa maman nene moi conseil mouké malgré ça likolo mais moi conseil mouké moi numéro de téléphone moi ba mbote ça moi bien conseil nangezaka ki bolanda te oyo nene alobi babi to sala ba oyo tozo sala oyo zo sala eza te oloba oyo lokwa nene alobi bwenga na sala ngote nene alobi na ye oyo sala ka sala comprendre sala oyo sala kulana ngati biso to lobi to mesi to kokate mutakoki azate tozo yekola comprendre kaka ndenge papa abalobi moi ba remarque na bino moi ba ni na bino et ça biso pe bien nene personne lobi boy felaka lo ba boy za ba isa kitoko makasi à toi merci grâce na ndenge oyambi ngai na plateau na yo téléphone mama Souza de Monica balobi de maman mama musa kitoko Lydie Matondo moi ça pembe la kati à Paris babi moi ça poto tango Lydie Matondo moi si asale la taille nene yewe nene na téléphone te taka mboka la biso ka ndezala en tout cas Lydie Matondo solo là Lydie Matondo ma copine privée na kati ya Paris yone na olobela mingi Lydie Matondo nde kama na za téléphone te ba kolomboka bazo téléphone Gisha mokondi na Belgique mon vieux petit no ye ale la téléphone Gisha motomètre kos na kati ya France petit na bino yeyo c'est numéro de téléphone so boni bobenga ngai bobengi grâce bobengi grâce azawana ako yebisa bino tout nyonso tout ako expliquer ngai na téléphone te
Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, monsieur Emine Komina Souka, merci beaucoup. N'est-ce pas si vous avez malamba PC Bisso Premium 1860. Merci Naïmoko la patronne Ange Gabriel Mimi Alemba. En tout cas, Carrefour des Stars, on dit ma cambo, s'abonner massivement. Papa Stondombele, mon boss privé, Orly Mazeko, Yondi Amouté, en tout cas, Coach Ben. En tout cas, Coach Ben nous dérangerait trop. Non, mais quitte ma copine privée personnelle, moi la pote, moi la pote tanga, n'était sonné bien comme nini. Non, mais ma bien ma petite sœur chérie depuis Point Noir. Bah gros bisous na maman lik na ngai jos matumona. En tout cas, votre so bébé Georgina. En tout cas, bah, bisous belé place aux a. Koko na ngai Mamie Flore na Paris. Bambote na siko zali Dimitri Ballon d'Or, Dimitri Bongani, les grands caméramens et les grands réalisateurs. En tout cas, bah gros bisous na on te éviter papa to côté ma bisu monsieur comme na bisu na suka. En tout cas, bah gros bisous na yo. Ballon d'Or, mutumoko bien. Mutumoko bien. En tout cas, soki yete na éviter soki na kokolo banini wa na éviter soki yete na kokolo banini. Ah wa vraiment na éviter. En tout cas, yoni makambu Dimitri Ballon d'Or. En tout cas, Dimitri Bongani a eu des problèmes. En tout cas, la premium 1860. Merci Bélé. Ni boyambi biso na cadre na bino. Merci Bélé. Ciao.